gérer facilité. C'est-à-dire Félix Tshisekedi a hérité des ordres de Kabila. A hérité et le Kabila préparé qui pour ça la bongo. Nazali muto akacheté, Nazali muto akacheté pour la batude, muto akacheté, Nazali muto félicité, muto idépesté. Même temps là dans la monnaie, c'est parce que Nazali ma fils idéologique. Il y a comme le Tshisekedi nenge mongo na ya Nazali fils idéologique ya comme le Tshisekedi. Et si manani, si mayanani, Nazali ni muto ya Martin Fayulu ni muto ya Félix Tshisekedi. Malheureusement, Nazali porte-parole à Félix Tshisekedi, Nazali même caché. Balobi, gouverneur de la ville province de Kinshasa, Laurent Batumona. Gouverneur de la ville de Kinshasa, Laurent Batumona, gouverneur de la ville de Kinshasa, Nerombungo, Jantini Ngobila. Oh, comme si Nerombungo. Mais Balobi, ils ont des. Balobi, Balobi. Mais normal, chaque bazar yibi qui muta muyibi au monagona. Vous prenez les autres exemples IDPS. IDPS pour nous conserver la partie opposition. IDPS a un pouvoir, pas un fonctionnement c'est ça le problème. Toi c'est volé parce que toi IDPS ça va des autres m'appuyer. Tu m'appuies vraiment la présence IDPS alors IDPS au collaborer dans le pouvoir au collaborer. Au collaborer nous avons un pouvoir. Alors c'est que nous avons un pouvoir. Ndeko mwana mboka Flavien. Bote maman. Vraiment tozio lelo à pied levé mais pour l'intérêt ya mboka tobi ko bundara manakala. Motune ya liboso ezali bandeko bayebi yo mopandi ya Franck Diongo. Bayebi bitumba na yo, bayebi lutte na bino. Ozalaka vraiment fidèle auprès de Franck Diongo. Lelo Franck Diongo a sous détenu prisonnier a commis homme libre. Yonde mutoko pesa biso makanisi ya malamu ndenga bimi boy akuti pe bitumba pe ezali susu na niveau politique mboka eza na difficulté mboka eza na ba réalité oyo mokonzi mboka Félix Tshisekedi azobunda pona ko cha instabilité maintenant makanisi ya ndeko Franck Diongo ezali nini yondo zami placé pona ko yebisa na biso bana mboka. Merci maman pour la motuna na yo, merci beaucoup pour la disponibilité et bo pesingai à travers le micro na bino. Lelo yo bandeko sengeli baba ete ndeko Franck Diongo mokangami ya ndeko Kabila na prison makala pendant 2 ans et 3 mois. Azalaki liberté. Ndeko Franck Diongo mokangami. Azalaki mokangami auti ko bima na prison par grâce présidentielle ya mwana mboka Félix Tshisekedi. Ndeko Franck Diongo étant mokangami ya mwana mboka Kabila parce que ya boyaki ko travailler na ndeko Kabila parce que à télémelaki banti valeur ya régime ndeko Kabila a tiaki ombrage na ba tentative nyonso ndeko Kabila tali ko sala pona ko boma mboka ndeko Franck Diongo azalaki victime na prison makala. Et là ndeko Franck Diongo a retrouvé liberté na ye. Est-ce que Franck Diongo na position na ye na mutuna na ye? Combat politique ezali ko continuer na ko yebisa oboye. Combat ya ndeko Franck Diongo ezali combat biso ezali ko mener. Combat anti valeur. Combat de Franck Diongo ezali ko continuer pour nini parce que bolanda ki biso na point de presse na biso bolanda ki biso mokolo mona mboka Franck Diongo abimaki bolanda kanga ipeta na lobaka ete combat et occupation ezali donc combat occupation et bandit combat contre banti valeur na mboka na biso eza ko continuer engi ko loba ete Franck Diongo MLP na bande ko nyonso ndeko Flavien toujours continuer toujours combat occupation parce que monguna abatami ya lokola nyoka alongwe na chambre ay ko batama na salon et sengeli ko bengana nyoka la sous na salon ti libanda ya lopango libanda lopango sengeli ko bengana ti libanda c'est-à-dire akobata na lopango azana nda côté mais faut bengana sous na kata lopango ti libanda pe bobo mai nyoka ezali système makabila et qui est noté système makabila et qui était okoki komona yango normal ba désavouer bino na présidentielle bozuité na présidentielle mais na assemblée provinciale 20 provinces bokangi yango na assemblée nationale bokangi yango ezali inadmissible. C'était un coup d'état contre les institutions oyo seni asalaki na yango pe bolandaki ba américain oyo ba sanctionnaki Corneille Nanga olandaki bino moko ndenge ba sanctionnaki Corneille Nanga pona ko talisa pete ba élection esalemaki na lolenge esalemaki ezali malamu te yango moni lelo toki ko zala ba prophète na mboko parce que ndeko Flavien azalaki candidat na Kitambo bandeko babi yango kenaki candidat na Kitambo na c'est des engagements qui pona lobaki ete processus électoral oyo Corneille Nanga a koluka tumba mboka
mais tala kaka ete bana mboka baboyaki makile tanga bana mboka baboyaki mboka epe na moto na yango tozali ko continuer tumba contre banti valeur o ezali bande koloko ba corner nanga esengeli ba répondre devant justice corner nanga nzambete parce que okomonaka soki a répondre devant justice okomonaka mapona mekotalaka lolenge kosalemaka c'est-à-dire mbonga ekokemala mute na yango na combat état de droit oyo ndeko Etienne Tshisekedi atikela biso parce que c'est que été kondo atikela biso combat état de droit combat démocratie combat contre banti valeur yango toujours ko continuer na mona mboka Frank Diongo. Mais kotala lolenge mona mboka Félix Tshisekedi Antoine ndenga zo memila makambo Frank Diongo ako rejoindre ye na procédure nini ako mener pour akota na masolo ngo pour pas apporter un plus parce que le bien continue toujours na lutte na ye contre les anti-valeurs akokota na kati ya lisolo ngo ndengeni omoni biso tozali la problème contre Ndeko Kabila te hein il faut pas trouver que non quand nous disons Kabila nous parlons du système Kabila donc ouais. C'est pour dire que non aujourd'hui ce kotali na régime Ndeko Kabila Manti valeur qui est belé, corruption, détournement. Au Kolanda, je me rappelle ma tante azolo ba coulage de recettes, maman. Coulage des années, au moins le roi sac à masango. Et quand on dit doucement moko et kotanga wana coulage. Mais ceux qui sac à masango ba kati yango na se et comme ko sopa na yango ba benga coulage. Imaginez que non na mboka na biso premier ministre en fonction alobe le kamba coulage de recettes. Coulage de recettes c'est na mboka na biso e ba kanga nani. Batiaka commission ya Luzolo Bambiao ameki okanga déjà DGRK au mona ki muta ndenge a s'impliquer abima donc pona koloba keno makamboza ebele banti valeur na mboka na biso o tokobulisa ngo elingi koloba boy même na régime ya Ndeko Félix Tshisekedi bato ba ko travailler na Ndeko Félix Tshisekedi wana bango nyonso bazali banzambete pona koloba lisusu ete banti valeur o to boya ce qui continue même dans le régime de conflit c'est que tokobundi ça bambuma mabe tokodénoncer yango tolobi parce que bazo primer toujours mais non mais les lois qui banti valeur ils continuer parce que obi que là d'abord gouvernement on est limité ton la gouvernement kala yango doit continuer les lois autour de la installation de la bureau définitif de l'Assemblée nationale yango de kosala kelo et même ambition na gouvernement parce que le gouvernement wana tant kobima et sengeli na kati ya majorité parlementaire il y a oyo ba koza l'Assemblée définitive nde ba kobimisa ba ko dégager majorité oyo ko permettre que notre dans premier ministre yango premier ministre wana nde économie donc c'est pour dire que non processus des alinano yango moni na bateau magique tende ko fait c'est que a pu remplacer bateau sur malamoko pour que banu samsala processus soit ne changer ni par rapport à autre tozali na li qui a été état de droit de ko salema au so mona na mboka na biso président bimi na misolo l'état azongi pe azongi se otikali na kesa l'état to mona yango te to continuer to mona yango to vivre yango parce que bobo santé que non Ndeko Félix Tshisekedi a d'abord moi na biologique il y a papa Etienne Tshisekedi pe azali président UDPS donc pour na koloba ete azalaki président UDPS pour na koloba ete combat anti valeur a bénéficié d'autant plus dans moi na angulu premier la papa naie et puis a mérité tous en elikia to sungaye tous en elikia été il y a solo mboka ekoki ko changer mais bana mboka ba leli balobi bitumba oyo Félix azomene oui c'est bien bon mais nzela zo le kezan nzela o papa na koka ko le ka jamais le longo lobi ke azali mwana il y a de fin père de la nation et la démocratie au biso to yebi a setika mokili ezala ki donc azo travailler le lona batu oyo son père ne pouvait pas travailler avec. Il y a des choses où il a accepté les Oyo et Etienne Tshisekedi a dit qu'on ne dit jamais. Et déjà pour aller plus loin, on dirait que faut expliquer la population au éclairant. Azoli na Kabila, Azo signé contrat na Kabila, c'est que le père ne pouvait jamais faire. Non, Narolingato rafraîchit mémoire à Congolais. Il y a un accord entre FCC et Nakash, tout n'a pas un accord. Moi je suis du MLP dans un accord alors que dans le procès électoral n'a pas quitté. Il y a un candidat bien que caution. Il y a un parlement il y a un lobby. Mboka moko te okuiko gérer sans majorité parlementaire. Même ceux qui battent Ndeko Fayulu a construit toujours majorité parlementaire. Ceux qui ont 50 ou 70 candidats députés, il y a la Mouka. Contre 350, il y a FCC et DAPAS.
au moins il m'a connaît dans la biso ils a passé même ceux qui Martin Fayulu a composé toujours pour la majorité ou soit il faut dissoudre mais on dissoudre le parlement na indicateur nul donc ils ont moins compliqué parce que qu'on gérer facilité ça dit Félix Tshisekedi a hérité des ordres de Kabila a hérité et le Kabila préparé qui pour que ça la bongo mais na yango na boanya na banzi nazali mutu akashite nazali mutu akashite pour na batudo na mutu akashite nazali mutu Félix na mutu IDPST même temps là dans la monnaie c'est parce que tozali ba fils idéologique ya kono Etienne Tshisekedi ndenge mongo na ya zali fils idéologique ya kono Etienne Tshisekedi non na lingi koloba boy olobi oza wapi naza peuple congolais mona musala population babi oza faille ndeko Flavien aza mona musala la population te isengeli tozala toda devoir de vérité ozo kwa koloba parce que ozo mibata misanana et sima ya nani nazali ni mutu ya Martin Fayulu ni mutu ya Félix Tshisekedi nga pona kena na pour l'amité et là on est 5 kibiso ezali procès électoral ezali plateforme électorale auto zaka nango ya muna pe pona ko bakino opposition politique ezala Fayulu ezala Félix ezala Jean-Pierre Bemba ezala Matungulu ezala Moïse Katumbi ezala ndeko na biso Muzito tozalaki esika moko na Genève mandeko babeti bord na bango c'est désengagé babeti bord na bango mais c'est ngolo bakena opposition tozaki biso nyoso donc tozaki esika moko so mandeko bakoko sala bango ezali liberté na bango donc on comprendre mais na suka biso to se retirer to kena ba ponamité élection to keya ngote to voter to keite Martin Fayulu akei Félix Tshisekedi akei Franck Diongo to se retirer to zotala bango ba na bango on comprendre donc baki ko juger biso te na kati ya procès électoral o yango to lobi boye biso zali lokola ba gardien du temple parce que tozo kengela Congo to komona ndenge Martin Fayulu ko bunda to komona ndenge Félix Tshisekedi ko bunda to ko tala ndenge bazali ko kende mais tozali ko battre la Congo parce que zali mabela ba koko zali mabela biso na yango to lobi ke na o zali ko salema o a gagné qui vérité des urnes on est à s'autoproclamer biso toza kunate to komona Congo to ko tala intérêt peuple congolais est-ce que population a se retrouver dans la guerre wana est-ce que le peuple congolais, la population, va se retrouver dans Fayulu, dans Félix Tshisekedi. Le peuple congolais a un changement. Le peuple congolais a un changement. La diaspora a un changement. La base de changement, c'est l'ennemi. Le Congo, comment il est malade. La population va se retrouver dans la Congo, la diaspora. Tu as besoin de Martin Fayulu, tu as besoin de Félix Tshisekedi. La population va tout Motuna. Pourquoi est-ce que le président Félix a oué l'ici qui est un étranger il n'y a pas l'ingénieur qui est dans le collège Joseph Kabila kenda na mboka aux États-Unis et l'euro ni amima na Congo. Pourquoi est-ce que bandi à l'intérieur te na ba province abunda na bituma yemo kona bana ya Congo. Malheureusement nazali porte-parole Félix Tshisekedi na zabe membre caché. Malheureusement na mboka tant que pour la population. Ngai na intérêt population na besoin ba fonctionner ba futa malamu. Ba travailler ba ndoko pakistanais ba respecter SMIC na bango. Les lobes enseignants ba futa malamu ba soda ba longola ba salaire ba 80 000 ba 120 000 francs congolais. Ba zo ba salaire ya solo $450 ndenge ya ki prétention. Ba zo salaire ya solo oyebi na mboka ba paya. Li client zo ka $600. Na $400 on a un salaire na ye azali na avantage mususu au-delà na yango. On a zo benga salaire minimum. Mais na mboka na biso pourquoi pas soldat ko zo $600. Par exemple, l'Ikili au Asuka, première Asuka. Non, Bazo Matissa, Congolais et Sengeli à se retrouver dans la dignité dans Mokanaï. Congolais, Sengeli, pour aller à Zoassomo, disons par 4, ou aller les papous, qu'on a balé mon Congo. Ils ont mal à monter. Boîte à tomate, au Kabolango, dans ma famille. Thompson, dans le bateau, comment tu bien carton Thompson. Ils ont $34 à l'époque. Les lots comment $100, $80, $90 pour l'année. Banti valeur entre limité. Parce que Bambongo pendant qu'il y a présidence, Bambongo qui n'est pas généraux, Bambongo Indien, on a été $34, on a $100 parce que Bambongo qui n'est pas autorité. Banti valeur on a tout bouillant. Il y a un lobby qui est notre communauté toujours. Banti valeur, il y a un lobby combat occupation donc on continue. Mon mboka bitumba Martin Fayulu. Et comme il a souka, tu es comme il a souka te, makansi na yo. Bitumba Martin Fayulu, l'amour que zo baluka, l'amour que zo s'est transformé. Tu as une plateforme électorale et comme plateforme politique. Aux hommes on a personnalité juridique, aux qui mais parce que l'on dit bango la poto, on ça musala wana, bango un mécanisme eux ça que non, l'amour est comme plateforme politique que plateforme électorale. Maintenant après c'est la Nini Oya. Mais tout c'est là. Bandeko bazo doit presser pourquoi? Et tout le monde ici là, la vérité des urnes aussi là. Non, on est confronté à un schéma de réconciliation. Parce qu'on n'a qu'un seul président, c'est Félix Tshisekedi. Nous avons un président Kabila, parce que même Kabila s'est trompé que nous avons besoin de Félix qui est le président à gérer Moka, mais toute indépendance n'a pas.
C'est pour dire que non, les lois, Sengel Batouba retenir que non, changement à solo Sengel Salema. Il y a un autre Kobunda. Rapprochement Sengel Salema entre moi Namboka Félix Tshisekedi et moi Namboka Martin Fayulu. Et Sengel Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi na Mamiso Bango Bazonga Namboka Nabiso. Et Sengel Pe Bande Nabiso Bazana Poto ba diaspora ba exilé. Na kopé ça na kisa. Ya Baboké tu premier. O bazali ba combattant na Mikila Poto Bazonga pe Namboka Nabiso. On a besoin Martin Fayulu on y travailler na Félix Tshisekedi. Non, il peut ne pas travailler. Ils allaient choix naïe. Il y a un parlement, il était élu député à décliner. Ils allaient volonté naïe. Donc c'est pour dire qu'il est libre, c'est son choix. Mais Azala quand même libre dans Mboka naïe. Azala musala politique dans Mboka naïe. Bembaye, Angabana na Gombe. Pas ça de Kabila. Ça qui non. Si on avant la résidence tatane, à se retrouver naïe facilement. C'est-à-dire à se retrouver congolais. Il y a un sénateur à vie. À Kobangani. À s'appeler sénateur à vie. Tout le monde n'est pas Kabila qui na Sénat à siéger. À comment n'est pas Mboka. Il y a mon Komona. Tolingi, tu as besoin d'ango. Tolingi à vivre ango. D'un changement comme Salama. Tu as besoin de violence. Tu as besoin de violence. Tu as besoin de que non un air parallèle. Oh, comment ça va cacher, va kangi, va lever. D'un Félix Abaki au kanga ba bloc là. Tout le monde peut passer à kangi ba bloc belo wana. Donc la prison parallèle tout ça tu as besoin d'ango. Tu as besoin que non état des droits et zonga lamboka na biso démocratie ya so ça mamboka na biso va fonctionner va foutre malamu va phénomène chege des enfants en rupture de famille. Et ça normalité. Na poto bazala kana bango mais awele ki ebele. Donc tolingi que non mboka échanger à solo ba trois misala. C'est tout. Sorry le Congolais du Moussala a occupé Fayulu lutter, a occupé Félicité. Torobo sana. Balobi. A occupé Bangote. Balobi, gouverneur de la ville province de Kinshasa, Laurent Batumona. Gouverneur de la ville de Kinshasa, Laurent Batumona, gouverneur de la ville de Kinshasa, Laurent Batumona. Nerombungo, Gentini Ngobila. Oh, comme sous Nerombo. Mais Balobi, ils ont des. Bango Balobi, Bango, il y a des pèses Balobi. Il y a des pèses. Mais normal, chaque bazar 9 candidats. Laurent Batumona Zali, Magloire Kabem Bazali, Deoka Songa Zali, Bazali Belé, Gentini Ngobila Zali, Bazali. Mais on a le Gentini Nerombungo. Yeshonanga. Bon. Elle est ma ville à Kinshasa, Yeshonanga. Il y a souka ni ko ebisa na bana mboka ba omi tungi se ba obi est-ce que Félix ako sala ya malam est-ce que bon mutozaka mutu au lieu que ba congolais ba nokanza est-ce que Félix sala malam nango sepela ba sunga Félix sala malam ba sungende mais tant pour rappeler peuple d'abord a mutu na limiter ba miyibi ki muta muyibi o mona kiona budoti ba la traître ba embeli bango na nini wana yemo kata ko yokango Atamboli à Kenya, babisi le peuple d'abord, papa Lobaki. Azonga le peuple d'abord. Azamutu. Atalinga trahir. Bazo mêler le peuple d'abord. Azamutu. Akola la zone taga le peuple d'abord. Omoni et là qu'on a est très important. C'est-à-dire population les bas non, bala que la kemabe. Té, ba pe ça y chance. Ce gars il faut ba pe ça change parce que souci na biso daki changement Kabila kende. Souci biso y changement solo que opposition soit. Comme ça mon amour opposition. Elle dans la tricherie, elle dans l'accord, tout accord té. Problème na biso dali Congo changer. Ozomona population se retrouver va fonctionner va se retrouver enseignant va se retrouver bana classe batanga ofele, so médicaux à l'ofele, nenga na mboka mususu. Ozomona c'est ça. Yasuka. Bana UDPS balobi Laurent Batumona sans Laurent Batumona rien. Sans Batumona rien. UDPS va problème UDPS. Quoi na réaction ya bando. Pour donner un exemple à UDPS. Pas dans pouvoir. Na bibo. Ngana ko mo UDPS bo bando au conseil va parti opposition. UDPS a un pouvoir. Ba bi ça besoin va fonctionner va foutre ma malamu. C'est ça le problème. Toi c'est volé pas c'était. So UDPS mo ça va des autres ma piner. Ba tu ma piner mo na présidence ngeni. Tiens, bon si vous présidence, les lois va fonctionner va foutre ma ba soda va foutre ma police va foutre ma misele monana. UDPS a lobby UDPS au collaborer pouvoir au Kolobati wapi. Au Kolobati wapi vous avez pouvoir. Alors c'est que vous avez pouvoir. Alors question IDPS ou na lobby, tout nanga ndeke no fayu la lobby, na comprendre. Tout nanga par exemple Gabriel Moki a lobby na comprendre. Tout nanga par exemple Mouzito lobby to Moïse Katumbi to Jean-Pierre Bemba. Na comprendre tout nanga IDPS. IDPS UNC bazana pouvoir. Ba ko gérer mboka, bazana signature. Mon kozambo bazana état sudan. Tout nanga IDPS a bandi ko payer sa salaire matière de fonctionner ba salaire. Na ko sepela. Mais ça ba lobby té, va discuter na lobby. Caméra azo sunga présidenté. Ah, wana iza cash dans la alliance ngana ibi mambo nate. Pour na kata manzungu wana na mboka. Mais na kata nzungu wana ngana zate. Ngana na population, ngana hôtel ka baromettre population ba souffrir. C'est ça le problème. Ngana hakuna te, o mona ngakuna te, na zakuna te. Ngana za na population, na tu vois, oyebi ke vital caméra privé na ngai. Si lelo vital caméra mona nga boité. Pour ton information. Oyebi ke Félix Tshisekedi. Non, oyebi ke Félix Tshisekedi a privé. Mais si lelo ngana yendo mona te. Na personne exemple. Mais on a la population dans la population. C'est pour dire que non, problème d'habitude d'Ali Félix. Il y a l'approche de la population. Non, problème à Congolais. Ils allaient Félix, Martin Fayulu, Toté. Comment Congolais allié bien. Azala Malamo, Banavatanga Kelas va fonctionner. Ça va bien 100 jours en marche déjà.
100 jours à marche. Bon, balobi. Non. C'est le président, non? Ah non, ça qui change 100 jours, c'est déjà en marche. Après 6 priorités dans 100 jours. Bazo sala misala. Tomoni basigno fort. Ils allaient bien. Tout là, tu évaluer 100 jours na souka. 100 jours dans le quitter. Tu évaluer. C'est déjà bien. Nabi tomoni basigno. Tomoni balabala, tomoni. Dans 100 jours à l'obaki au sala. Tout là. Ce que si ba évaluer à Moudou, ce que à 100 jours je suis mal placé, n'a évalué chef de l'état de l'eau 100 jours ici là. Non, 100 jours ici, là, papa ex prioritaire. Et là, il y a le bac qui tombe dans la malobanaït. Mon conseil, le bac qui est bisou, 100 jours qui tombe au salité. Mais ce qu'on a moyen d'évaluer en Mozate. Merci, mon amour, par rapport à ma qualité Sika. Oh, il y a un Franck Dion. Donc, ce que ça va. Franck Dion, on a vu comment occupation ils ont continué. Monguna Congo. Il soutient quand même le Monguna Congo. Azalaki na chambre. Le roi Nyoka. Tu bengani Nyoka Mbatami na salon. Abatami na salon de Nyoka abatami na salon na katalupango na bandeli. Monguna Congo. Nyoka abatami azaki na chambre. Anyoko le biso na chambre. To benga ye masana na salon. Nano abimi libanda te, même pas ya lopango. Donc bitumbezali ya ko benga na Nyoko abatami na salon. To bimisa ye libanda lopango to bimisa ye libanda. Comme ça to tikala na ndako to za la l'aise. Yango bitumba Franck Dion ezo continuer. Merci mon amboka. Merci beaucoup.